Fidèle internaute, il y a aussi Tindika Télévision, dès toujours message de devoir être dans la pour qu'on s'approcher de la population, non seulement pour l'actualité politique, mais plus il y a la descente sur le terrain, qu'on coûte un abaïmbo, qu'on s'approcher de la bango, vous allez comment vous allez la route et ça au bon qui chef de l'État qui concerne l'inauguration, ils ont qui vraiment impraticable grâce à Tata École Automoni, ils sont les bandas qui dès le début jusqu'à ce qu'ils se prolonger, mais tout ça, moi constamment aussi qu'on quitte jusqu'au fond. Et si quand Tata Ekolo ayaki ko s'approcher mais to moni bande ko selo ba constater salami na ba yimbo ko ba vandi a na kati siko yo ba lobi ete misala ezali ko salama te to ko meka ko zo moi ba explication to ba vie ya bande ko moko na moko pour que ba expliquer comment est-ce que nzelo depuis bandi na place to zali po eza liboso te to za siko na suka on est là jusqu'au fond to meko yeba pourquoi est-ce que misala to pourquoi est-ce que bande ko bazali ko se plaindre que misala ezali ko salama te bon continuer ko mbaba sango na biso na kata Tinka Télévision na bosani baboss na ngate Patrick Elina Refin qui sombe na bosani pété Bédit no nzaba fraise de partout mon vieux Jano il a vraiment à Londres solo mo ngiro ngoto na bosani yote j'aime qu'il depuis magistère chaque les caméramans plutôt aza toujours wana na bosani yote faisait internet pour comprendre tozali na cia moi ils vont ezali makasi loko a devoir la biso toujours ya ko informer bino to message toujours ko kita ata moi ya tambula ko ele no basango nazali na bayimbo ka o bazali ya ba ko meka ko space ba vie na bango pona misala o ndenge ezali ko sala matozali na route elengesa to ko meka ko zwa réponse to biya no banindeko na isika mbote mona mboka mbote mama sango nini sango malamu to monyo a ozolo baloba minga apparemment ozana kana makasi to linko e banisala o ndenge bandi donc ezo sala mandeni sur les premiers alliés maman journaliste les premiers l'air chef de l'état ayaki ko sala tour pour na route elengesa ba anje o biso to tikala komona te to mona ki yango ba anje eyaki eza na kala mo pont ya biso ya ngunza we kaboli makala ngunza to sika komona ba salite ezala ki wana ba salite wana etikali komona na lisusu te parce que chef de l'état atikala ki koya wana ti chef de l'état alongwe makone na po ya ngunza aeti anelengesa awa na ba anje oto mona te ba anje elengesa ngwa to zali na suka ezali na ebandete a to na suka to ko tawenza makala elengesa oyo o to za na veni Kimbanzi sera elengesa sera bypass on prend le problème na biso ezali parce que président de la République l'air ayaki présence na comment na to moneka ba machine ba matériel union surtout et yaki awawa na commune na biso ya makala ba présentaki yango na absence ya président de la République ba matériel wana oyi bimaki awawa et tikali nango komona lisusu te to romi komona awawa ba maso soki balingi baye te soki balingi baye soit koya na bango soit bayibi sima soit batiki ba barre de fer soit basali nini da tozo comprendre route elengesa na biso te le problème au sein chef de l'état pour nzela o lokola ya ko sala descente na sur le terrain le problème na ngai eza pour na chef de l'état naza pour na refinga mutu te naza pour na se défendre pour na quartier ou commune le problème eza ka ndenge chef de l'état alongola ki makolo na ye ayaki awawa eza ka ke basi la biso route oyo elengesa si bypass elengesa c'est by écoute elengesa eza route de Matadi. Pour elengesa za bypass za nde wana. Elengesa eza ko bana hôtel de ville ti route de Matadi. Route de bypass za nde wana. Route de Matadi. So route de Matadi yango bongo po biso za peuple congolais biso ne to votaka. Parce que là to voter mutu. Mutango biso to voter. Eza la première ministre, député, eza la nani tout ça. Tozalaka boy. Fabonde la biso. Fidèle internaute to continue toujours ko maloba ya bandeko bazali awa. Tomoni ndeko moko azali ko sala mosala tout autour awa. Mbote mona mboka. Mbote mama. Soto nyoko mafona nzela ba osaba juma ko so to comprendre nguti. So wa iba biloko ngo ba osala te basa depuis ba naka musala ngo to yeba te tinet ni ba mabiso to yeba nguti. Depuis ba bandi musala. Depuis ba banda musala sila na nguti. Mabulu to nyoko ama
moto les beta biso passe fort na moto to comprendre te ne ba au travail to mona kaka so balongola bango bakindi ba sa eloko moko te so balongola eloko eza nango te ebuka na yango moko ebuka na yango moko musala eza te balongola bango bakindi so balongoli bango te to bamba bango mabango so to kata bango machete to mona eloko moko te ba sala so balongola ba ase ba sala bango benda na bango te fo den mbote mama to moni awa na route elengesa esika misala ezali kosala ma to koza mwa liloba nayoki mpe kaka bandeko na nde balobi me nzelo ema so natali bien bato chef de l'état apesi bango mosala na mosala bapesi bango mais basala mosala na nzela oyo bato ya malunga te so mpe kama ba 6 personnes basala awa est ce que bango ema baa bato mo bakosala ema nzelo na bato so mpe ba 6 personnes bacombien de personnes esimba te il faut barenforce lokwa bao bazwaki elenge sa na charge barenforcele na senga mpe kaka bakonza mboka barenforcele bao kaka baéquipement na bango na bamisala pour vivre continuer musala na bango ndenge chef de l'état apeselaki bango musala biso to na posa nzelo ndenge kenda ti bypass to ndo bete ma film ti bypass mais to suka ka ba banda musala e kanga ma jour su ba ye kuna uto e bandeli misala esala mais apparemment bazo se prolonger bazo avancer kuna misala esama ki nango bien mais ko banda kuna banda bakanga na se kuna ko to ku to ebite jour ba ye ni o musala e sukeli ti siko ezo avancer te e suki ku tuna ko le ba suki na maluvanga parce que na kokolo ana ndeza bongo goudron kutu na basali te batera se bani na basana na bango tende za bongo okapwa mais biso tana posa banda kuna ba renforcer bango ka ba équipement na bango parce que ba pe mukie ba bakisa batu musale kende show ba konza mboka ndeka ba pesa ki bango confiance wa ka ki ba bakisa ba matériel nyonso ba bakisela bango pe kwa nzela munene boelengesa bakosala na des tracteurs tracteur te faut pas bakisela ba biloko esimba ta boyema nzela oyo tobeta bambula nzela na esili te to na posa nzela na biso esila to ayema na posa nzela esila président de la république ndeka yokaki mawa na biso bamakala tomoni dake faci mambo. Merci. Fidèle internaute, toujours continuer toujours qu'on soit réaction à bandeko. Puis bon continuer toujours pour yamba. Basango, il a vu sur la race tika télévision. Tout le monde peut papa, mbote papa. Mbote maman. Papa, tout le monde zali habitant ya Elengesa. Bon, effectivement, on zali habitant ya commune pe oyo. Malgré que ça la peuple congolais passe auparavant Moussale Bandaki avec vivacité. Pour le moment, Moussale Zali Penza donc Yakukufa. Et preuve en est que durant ces derniers temps, Babande Kosalate va reprendre l'activité dans quelques jours. Toyebite motif fini au bango bakatela ki Moussala wana échelon li kolonde moto bakoyeba. Message nous pesa na tata ekolo to pour bato bazali awa pour la kosala misala. Bon, effectivement lo konga na kubiko lobana bakonza mboka. Au moins, le système au président de la République Azwaki Yakosala ka suivi. Bango nenge ba osala misala. Faut baza la peine na bateau basala ka bango ba suivi. Batala dire oyo bango ba pesaki. To comme premièrement na saison de bientôt comme la saison de pluie. Botala nanu mai oyo utaka likolo. Likolo ngo eboye wapi? Oyo zo utana bypass na likolo kuna kota armée courant. Mai wana ekitsoke bandiko kita a mama ikozo même mulai na yo ya mai. Si côté là non en liro bango bazo memela musala tant bambule ko banda e kozala ndenge nini président de la république abeta non nous c'était na bateau ya pesi confiance abeta non nous sous c'était alandela bango malamu lisu likola lisu biso toza simana et to vota qui pour que to na posta changement bana avenir ya lobby to lingi pe bana pe ba sepela ba yoke kinzele lengesa babandi ko sala to moto moni pe ke basala ki de na se babandi ba esuki justement na kokolo na maluvanga maluvanga esuki na goudron dava wenza makala wenze kutu na se wen musika nanu na kati soki to tamboli na to kititi kuna yo moko komona troncheuse na nanu mulai donc musale zo kenene malembe ba accélérer le misala c'était na biso tozo beta ne ba accélérer misala premier on a ko lo ba mais suivi ndeza la makasi suivi sans suivi yo moko na kanto ki ba réaction musuba lobio bazoteka ngana zana nga
na retirer ba conséquences o bateka ki biloko wana concerné ngate na lobi esengeli na lobi la bino fidèle internet to remeka to vraiment liloba pe ingénieur o azali ko sala vraiment na kati esika o elenge sa ingénieur o azali ko s'occuper na ba travaux yende aza mieux placé pour na ko expliquer to ko pesa ba réponse na milano na bino mbote ingénieur mbote maman journaliste papa to monia esika ozali ko sala musala o esengeli po na yo to ko to zoma intervention par rapport ya maloba o pa population bazolo ebi po na musala ndenge ezali ko sala. Bon, tout d'abord, il faut noter que route à Elengesa est à 6 km. Donc, au Banda Kiango Banana, kilomètre 0. Actuellement, tu as atteindre 4 km, donc tu as déjà plus de 60%. Il y a Moussala na bison de Salema. Ceux qui Moutalobi, il y a Moussala au Salema, on a peut-être Zaramouté Mamabe, mais Moussala est au Salema. Malgré que chantier subi au moins problème de financement, ils ont permettre que toi aligner Batu Ebele pour sinon tu as comme on a problème, il y a refoutu à Batu Ebele, ils ont ça la réduction il y a Batu na chantier et Salema. Mais cela ne veut pas dire que non, tu Kati Moussala, tu Sali Boye Boye. Non, non, non. A dit construite Azali entreprise ya Congo. Oh, tu Sala Moussala na biso ba Congolais na esprit moko ya calme. eloko nini to pour sa prochaine chef de l'État to na ba candidat bino to bo pesi ba remarque no pour que ba ko soutenir bino to ba aider bino pour que bo faire avancer misala awa. Non, une chose est vraie que Zela Elengesa eza route moko très entendue. Donc batu bazana pour ça ba banda ko consommer déjà Zela na bango. Mais comment on a pu kende zo ils ont freiné moi suite à financement ils ont ça là bango bien te vu que ba yebi le pourquoi te yango ils ont ça là pona ba konziamboka to kosenga ka président Félix et gouverneur de la ville o azali initiateur ya musala oyo ba tia maboko pour que to fungola pe moi vitesse na nzela oyo. Peut-être va faire des amis par rapport à bateau, qui bango, comment? Non, 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 non. Maman, il faut y payer les traverser d'un problème politique, ils ont une stabilité, et puis tout ça, c'est un problème sanitaire. Ba coronavirus oyo banini bouleverser qui moi économie ya mboka moi makasi. Seigneur tomoni bande comme ça bazolo babozali ko sala misala ndambo bo bandeli kuna ne bandeli bo silisi kuna bo kati et puis boyo koma apparemment bozo asphalter nzela to bo sala misala directement te bo sala ngo malem ndam moi maloba par rapport ya avis ya bande ko bazali zinanzinga. Bon, tout d'abord ko sala nzela ndam ezala ki pona to maximiser vitesse. Tout le monde a été, tous en a engin belé, tous en a ingénieur belé, tous en a manœuvre belé. Donc tout kabola nzela elenge ça à trois parties. Partie moko et bandi place to ceux qui si qualifalté ezomata. Partie mususu et bandi na wenze et rejoindre partie OEAC, partie mususu eza awa likolo ezomata mena pour affronter érosion oyo. Et puis tout le monde a été érosion oyo et bandaki ko avancer na vitesse moko ya makasi. Donc il faut toi arrêter en déjà. C'est pour cela to tchaki équipe moko awa en avance pour na pour attaquer déjà avancement ya érosion. Maman journaliste. Place où tozana yo awa. Il y a plus d'une année avant to banda misala. Même passage il y a Batouza quitté. Il n'y avait rien, ce que les kia. Donc même na mo yoro les kate radio boy radio kuté wando ozoate awa. Oh. Place oyo donc les ala qui li boulou et qui t'a profondeur presque 17 mètres. Ce que tu as les bosso kuno au monde. Tout ça là ouverture aux mono biso ba tout fongolé. Mais to fongola ki ngote za pona ba moto les non to fongola ki pona ba objectif to za ki na pour ça. Donc nde bazolo ba ki kuna ba ni zo les kate non to ériger ba bassin de rétention pour que ceux qui maillé et banda ko diminuer vitesse pour na et attaquer ouvrage auto zo salate. Donc koto kuna ezate to ça qui en pona bato moto ou soit ba mituke banda ko lega non ceux qui to silisinze là ba ko leka na bango ndenge mitema na bango elingi. Mais pendant que tozo sala bakoya ko imposer biso non koto bakangizela koto basali non. Donc tozo sala
musala na mutema malamu et puis na qualité. Tozosala musala na qualité. Ceux qui va pesi biso ba moyen okomona tokotia vitesse ndenge o esengeli totia. Et puis na ko assurer lisusu ki a dit construite les entreprises oyo yomba msoke na base na biso en termes d'engin ça on peut pas dire. Tous un matériel capable oyo tokoki ko affronter nzela oyo même pas moko même 2-3 zela à la fois tokosala parce que tant tokosala awa tokosala pe de la paix na kisensu osomona donc koloba ke banje ça te non wana eza bango bato bazoloba mais tozali na ba engin tozali na ba ingénieur tozali na ba manœuvre tout pour notre côté nzela elenge ça. Merci ingénieur. Je t'en prie. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store.
internautes bomoni ainsi que aussi Rokita par rapport à l'image de la Tibino ndenge moi selon remarque sali une partie il y a venu éléguer ça ezali damete ezali juste basé na basé par rapport à makambuto ma bandeko basili koloba que nzela ezali kosala mate tokoko conformer ngo to pe tokoloba oui parce que jusque là tout le monde ba nzela ezali kosala mabeta par étape alors que dans le début kuna ne bandeli kuna esala ki bien directement nyonso ba dame ba boaki ba goudron et tout alors que na suka nango ti toko ma route ba y passe ça bazo sala misala malembe ba place sunde bo mona ba image et sili kozala dame te ba boaki ba kayaste et tout mais fidèle internaute bon continuer ko ba image o monsieur etikali na kati ya système internaute et puis na ba réaction ba de comme sous bon ça la pour episode tout ça toujours na pour la bino bon continuer ko ba image na kati ya télévision wa moti ça en ligne papa sango ya pona nzela de to monio a ozo sala na route o elenge sa to moni bande comme sous o bazali pe ba se plaindre ba binzele zo sala mate to gozo mo maloba par rapport à nzela bon to bula ka boyika ka zo bunda pona nzela o nzela ngo pa pona ba nzela pe na nzela sa mapena beti musale sa mate to kangami ka bana ba kangama ba ana maluva ngana lelo nzela funga mate ba kangama ka matali koluti to balwa ka maluva ka mokala nzela pena mobulu fort nzela ati selon ndenge misala ezosala mpona yo komona eza nini eza cause ya misala oyo esala bon misala esala mabe te mpona nayebi te je ne sais pas nayebi te soki eza mpona mbongo yango esala mpo bamarché malemi nayebi te message nini opesa na tata ekolo oyo asalaki descente awa nelenge sa bon message na opesi kaka soki eza mpona mbongo amea kofuta bango nanu mpo bafungama bakontinue bamarché na nzela mpo nzela eza kokangama nayebi te mpona soki mbongo soki nini toyebi te mpo nzela ezomarché te banda ekangama na maluvanga mataka likolo te tosuka place moko kaka nayebi te badame akala eza lelo te ya kala wa ya kala mpena bien merci mbote mama tomoni a na nzela ozali koleka tolingi ozomwa maloba mpo na nzela to avi na yo mpo na nzela bon avi nanga mpo na nzela évolution ezalaki nango bien mais ndenge mosala ekomokendele yango te mosala ezotambola su bien te babandaki bien mais mosala ezotambola su bien te kotala nzela ezalaki fale bazwa ngambu wana ezalaki fale bazwa ngambu wana batiki ngambu wana bakomi kobuka bato ngambu wana so bopusani liboso bomona nzela ndenge etengama awa parti ya awa nzela eza kotengama sikoyo bakomi kobuka sikoyo bato ngambu wana sikoyo espace oyo nyonso batikilaki yango nini mpo baderange bandako ya bato mpo bapesaka gouvernement charge babuka bandako ya bato mpo babongisa mama ata kutu mpo espace ezalaki nango balinga basala mosala batiki kuna mpo bapesaka charge na gouvernement babuka bandako ya bato mpo gouvernement azongisa mbongo tala kaka message nanga eza kaka ke azala pena suivi na makambo ya nzela oyo mpo alandela nzela bien mpo toomona bavantike ekomoleka tro na nzela mpo babandaki bien alandela nzela yango kaka nde babandaki mosala na bango bien mai ntango bakomi kaka koto oyo ekomi ya bakakema tala kaka nzela banda amambo kosa mpe ma image tala kaka bandi nzela oyo eza molai yango eketi ville yango eti baipasi na nzela ekomokoma moke sikotanga ezalaka nzela esili bacharge bapoile oyo bandoleka de remorke soki eleki boye esili obia remorke ezwi pana nzela ekangami oui merci mama oyo nazali nanga mposa koloba yango wana internaute je crois bien aussi kolanda baimage selon baimage oyo tolakisi bino na kati ya tindika kobanda uta ebandeli ti kokoma awa boye ba route ezali dame et puis ezali là goudron mais ko avancer ti place to route ki nde bomoni ba image ezali vraiment dame te ti ko comme na wenza makala ezali dame te ezali ka bazelo na bazelo selon ba remarque bande ko basali balobi uta tata ekolo asili ko kita a lelenge ça après ko zonga nae misala esala makasusu te basili ko ralentir misala donc to ko senga na ba image oyo interpellé te comme la chef d'état pour que amona été nzela oyo ayaki ko inaugurer sika oyo ayaki kotia makolo jusque là baparti mosusu nano esili kosila te
ezali ko déranger population parce que population ezali na kanda ya komona ke misala jusque là ezali ko sala maté tika te ba image oyo komela tata ekolo et interpeller pena ba chef ya ba société o bazali ko travailler na nzela oyo donc fidèle internet to vraiment na suka émission na biso merci pour bande konso ozili baku ya koyamba ba son na biso la kata tinga télévision ba remerciement na cameraman na chako azara toujours wana je remercie aussi Mike Luzia de papa no monte merci pour la fidélité la vidéo bande ko aussi ta ya komona to koyamba ba son na biso pour partager na bande ko pe ba tenter tongonga te et ko sala vraiment malamu quant à moi on se revoit à la prochaine numéro. Mbote maman. Comment nous allons de passage na route Ilenge Santo 14 mois maloba na pour na évolution. Évolution de là musala kende moi bien. Mais ce qui est plus important et c'est que baluka va travailler vraiment ma casse et puis surtout il faut pas chercher ma casse la régie des eaux. Impédance des eaux ou ta mine la régie des eaux. Comme régie des eaux avec ça va caniveau naie na route ya Elenge sa oyo isengeli bazala vraiment va travailler d'arrache-pied na régie des eaux pour que misala et que des mois rapide. Là où la régie des eaux déjà azo procédé bango bazo les il faut pas les canasima pour que misala et que n'est rapide. De ces derniers temps c'est aussi moi retard par rapport il y a régie des eaux il fallait déjà bongisango so déjà comment déjà prévoir bien avant d'être tous arrêtés roté et bande comme sous balobi tata ekola sile ko ya ko sala inauguration jusqu'à ce temps ici misala ici ko ralentir les oui là c'est vraiment basé na fautité on le voit un président l'équipe misala est freiné. Non, contrairement au président l'équipe faut misala et Kende Liboso président azana cabinet ne mobimba aux a chargé pour nous landa baba infrastructure. Il faut que le cabinet ne faut et ça la paix musala. Ce cabinet ils ont aidé était dans la musala il a suivi bispe population. Oui, bispe population moto sentir en exact. Le cabinet faut et na ba bureau climatisé et il y a sur le terrain biso to mona rabango. C'est comme ça. Mais l'importance ce qui était important, on pensait que ce qui a l'équipe, est de plus rapide. Contrairement à l'équipe, il fallait freiner les sous. Comme si c'est le cas, il y a l'équipe pour pas freiner, mais ça là, or que ce n'est pas bien. De Nathan déjà ce que tu as les gars qui n'étaient un sous déjà armé. Donc il faut que directeur cabinet au hasard s'occuper comme infrastructure, il faut acquitter sur le terrain pour ça là et que des liboso. Mais tout le monde veut ingénieur azali ko se plaindre par rapport à ce qui est basé dans bilo côté pour faire évoluer misala dans l'instrument tout ça ils ont revenir na directeur cabinet il y a président aux occupé comme infrastructure ce que bande ko ya bangé ba plaider quand n'est pas naie il y a qui sur le terrain et pas gouverneur ba solo pour que misala et que des liboso pour la route il y a ville eux dépendent de la charge il y a gouverneur ce directeur cabinet président azo kita azo lande la misala oyo donc hier c'est quoi à couper ça pressé par gouverneur à subventionner pour que misala et que de liboso merci maman.